Écoute, nous sommes cette génération, nous sommes de cette catégorie. Nous marchons même la nuit, on prospère même dans les ténèbres, on réussit même dans les ténèbres, on est béni même dans les ténèbres. Notre bénédiction ne dépend pas de circonstances, ne dépend pas des cœurs des gens, qu'ils veulent ou pas. On est béni. Même celui qui veut imposer les ténèbres dans ta journée d'aujourd'hui, dit à cette personne, je suis béni et même dans les ténèbres, moi je réussis toujours. 2025, ça sera la vitesse sur vitesse, sur vitesse, sur vitesse, sur vitesse dans ta vie. Speed over speed in your life. Namoni pole, liboso nanga. Mikolo elekaki nazalaki na mawa Nzambe sala lelo mokolo basangwa malamu lelo mokolo basangwa malamu sangwa malamu Namoni pole nazela nangai mikolo eleki nazalaki na mawe kolele sili Nzambe sala lelo mokolo basango malamu lelo mokolo basango malamu Makina mipepe ngaye. Je me suis caché dans les rochers des âges. Intouchable nous sommes. Oza esika, esika, na batamaki na mipepe ngaye. Yes, oza likondi, likondi, bakoka te kokwisa. Nous appuyons sur la colonne Jésus-Christ de Nazareth. Yesu yoza likondi, likondi, bakoka te kokwisa ngaye. Olo mokola basangwa malamu. Halela telo, kanite yoyo.